Voilà, de retour sur ce plateau de Kin Matin, je reçois Ndeko Mobali Moko à Komeli Biso na plateau ya Kin Matin. Na pasi mingi, on a dit solo la nae. Ndeko Célestin, Moluba, Topesio Mbote. Mbote, papa Issa et Salon. Vous êtes fidèle téléspectateur à Canal Kin Télévision. Ah, très fidèle. Salon na yo, chaîne sous ces aratés à Canal Kin Télévision. Bandeko baka kokatsa suki bazala kawana 2 fois pe babenga kabiso. Boyne ngolobi. Topesio Mbote. Mbote, papa. Boye bola mon Canal Kin Télévision. Merci. Nana isengo makasi. Visage na yo ozana esengo mais ezola que ça pena que moi mawo ezali. Ozali responsable ya salon Simplice d'or. Ouais, boyne ngolobi papa. Nini eleki. Oyo eleki nakala sale coiffure nanga Inde, ça dit que tu bien un thème mabe. Inde, jalousie. Na ebité maelo nzamba pesanga ezana makila. Et au comme ça va tout na niveau nini base na jalousie. Motema mabe. Basali nini. Babuki salon de coiffure nanga d'ici zaki le 20 décembre. Le 20 décembre na nuit ya okota le 21 décembre. Babuka isa de coiffure nanga akota ki na esprit nanu azana kaka mbongo na lukaka ko bana ba vivre azaki mbongo azaki lo mokoti atusha ki ni elo na kata maison de coiffure nanga azuka ka mbongo tolo ba montante mais ayika azui azuka mbongo akei on tika na salle de coiffure akei et ko koma na tongo le 21 décembre na ba tongo na koti na moni suspect na musikano na moni suspect na moni portail nanga maison de coiffure a forcer ngo cadena wana donc ezaki makasi a forcer ngo après esimvité aye alongoli moi triplex mona beta di kola fenêtre a côté liwana c'est à dire que na ba vidéo nango to a kotaki a sala opération zimbonga bimi après a bosani ekoti na kata maison de coiffure nangai tanga bosana ki ekoti ngana fongoli ka cadena boy na koti na kata maison de coiffure na moni na weli kama saki unataka na kingo wana na kina simba boy na kati mbongo ezate makilanzo te panzani ngai na tomboli ekochwa Nathalie environnement nanga basokola kamitu ka c'est-à-dire que ba loker bana biso mike wana batali singa yote ko witungisa te to yebi ko lo chapeau on motola ta chapeau ezali chapeau ezaki ngani kingandi watangi totanga comme kingandi dalati ka chapeau kingandi ezalaki yo chapeau na ngo chapeau na ngo to monela ta sale kwa so zolanda biso kingandi ndeyo olobi nini pona chapeau oyo o eza ya ngai andimi chapeau na e o bambelinga bere babambelo bere ke siko bere ngo baba nena bambelo bere atike chapeau quelque part yango basali mission mo baba motenga kunga bi non ba relation nga moko yaki na maison aza major na tanga pe kombo na été aza major aye abi benga kolo chapeau na mbala mi balaya na ke na tina petit ba bengi aye na minute oyo tozolo banayo chapeau eza ya nano eza yanga awoye ko sani yo awana maison yo kotaka te okata pisuki na sali coiffure te ça dit que comment yo coiffeur osali na butu nde chapeau bosani na kata maison ya batu bosuka na wapi to suka na niveau l'état to kena susiat moko za pembe na nga école ya kimbangiste to komi wana andimi asala plainte asali de charge na porter plainte asali asali de charge yeb kolo chapeau andimi plainte mais alobaki babambeli ebele bon likambo na yo te babambeli obere mais asali plainte et yo asali de charge asali de charge andimi afuta mbongo le 1er janvier 2025 lelo toza le 16 15 jours afuti te mais na katikati ya le 15 jours na lobaka afuta nini eleki susu na katikati ya le 15 ans pa futa elo ebi bale koleka le dimanche j'espère na kena na informer na moi dimanche ezaki le 10 j'espère le 10 na kena informer leki na ngai to koma da famille place une spécialité vivaka nini yango eza na maison nga oyo mviaka wana de charge yo signaki na ku oyo auto montenga okofuta mbongo na nga wana ka abandi ozolanga ba raison zela nazo bomba nakopesa yo participe tata bon ngana biso au-delà mardi elekate po lendi nga nakoya te lendi nakopema nakotika bana école
Lundi yango nga na yakite mbula oyo betaki lundi na butu ya otanza tonga mardi. OK. Ya makasi. Et loko eleki na espace le 20 tito komi lelo le 16 et loko eleki na katawa na kuti ba timoli na kata maison de coiffure ba timoli na se ya porte. Ça veut dire que à côté aibinga biloko nyonso yo matériel na nga ya coiffure au-delà la télévision TNT aibinga susu na stabilisateur ya 200 watts alongoli on atikelinga eloko na ba melio na sala moso na nga modifier salon moi mbelo to benga si ya charpente. Donc azu susu na se ya congélateur ake panzama ba biloko ba papier za o neto za mo ki di ba kuna po congélateur na ko tombola ngote biloko ekota ko ba sacha bimisi nyonso na sa congélateur. Ça veut dire que azui oyo akana ekozwa et atike 7 tondezi ba tondezi on a j'espère que puis ya mo ozo vivre ndenge ntiko otikali ndenge nini na tikana oyo source na salon de coiffure na tikana eloko te eloko oyo ezaki kuta ko bata malikolo na sima miroir mo kala na boka na kata maison de coiffure likolo ndena kino mona biloko etikali na kata maison de coiffure na ngai yango donc 6 ans à 3 peines na peso oyo atikinga donc na kaneka donc na kata congélateur na ba J énergie na kata congélateur na mai c'est-à-dire abimisi mai abimisi baji oyo amelaki asabotenga azu baji afungoli babusha sopis tilelo na kata maison de coiffure donc eloko etikali na kata maison ezati bozo vivre ndenge ni nazo vivre donc na bali combien bana na 7 na papa bana 7 bana ba sur place na ndako o batanga classe na ndenge toyebeli yo ndeko Célestin opasaka temps na nyonso na salle de coiffure so sisi kokata suki OK na zone ndako na gela on ozwa mwa muke au salisa libota bamakambo tokutana nango des fois bomonde tozali koyoka pasi moninga mobali ya libo aza na maboko ali na makolo amipesi na kokata suki aboyi na ye kulu na akende na bapeine de mort mais yo oza na maboko ozali na makolo oali na maboko ali na makolo so pe ezali yo ozolandanga oza na maboko oza na makolo tu ne sais pas faire quelque chose vraiment kisasa misala ya lite kisasa misala ya mais ozo sala nini ozo luka nini ozo sala pa nini po nzamba asunga ya ti le deuxième pas tala moninga ye d'ailleurs avant matana plateau to calmer parce que azo kolela na osuka wapi biloko atikali nango ozo mona wana babenga ngo pinceau coiffure na 3 peines oyo atiki nga yango ba o baza en colonie ozo sala te ça fait combien de jours pendant mardi jusqu'à là le l'autre comme vendredi na on sala te biloko etikali oyo yango alobi aye na ye na makolo transport même na ye makolo pendant la uti kasavuti na komi awa na ye makolo nazo ba ko to kata prince potam sumuto ko to tabe moto parce que esprit donc eza yangate esprit eza yangate donc mutu na ngo makanisi ya lito basala nini okoki koloba siko calcul na ezali nini to message na bato bazali ya malamba koki kosunga numéro pe ya contact ezali sûrement bazolanda biso bakobenga pour to continuer pe koleka na kinmate bandeko pe bako kobenga opesa numéro o bamoniki bako soutenir ndeko d'une manière ou d'une autre numéro na biso yali pe opesa numéro na ye to bengi to sunga ye parce que ko vanda boy avec 7 enfants madame également il ne vit que na source na ye wana mais tala ningeleki tozo maloba na ya bokabwani ndeko Célestin. Merci papa Isalon. D'abord on appelle ça la merci de boyandi ngai maloba nga sukiza pasunga ngai bato baidaka bato obazo lukana na makasi ya nzoto ya motoki na beso boye denga na vana ndako boye donc eza pasi na kokate ba o ba yebinga na komba Simplice d'or scellé naza fine le garçon né j'espère na botam na ville qui quitte bande konanga naza congolais na kokate c'est dit ba o ba yebi pe na le plus grand souci ezali a monter ka ali sous salon na ye ba tondezi na ye nyonso azui nyonso fait atika lisunde to lobana kintsasa na eloko te kande bomoni ba peno azo simba la kisa papa biloko etikali ka ya biloko etikali nga yango donc yango biloko etikali nga yango ba o avivaki événement ba ko buza numéro ya canal poste ba beng ba pesa information etikali ka yango pesa numéro ya téléphone bandeko boko benga na ba numéro le plus vite possible so moya ko sunga ndeko yali to soutenir ye numéro na nga téléphone ça orange
Dans le numéro 084 Oui. 32 20 536. Na WhatsApp et les grands normal peut n'appelle tout ça et sur na solo la rango. C'est-à-dire nana passi. Na kokate. Numéro bandela Numéro na ngeza 084 32 20 536. Babenganga ezala ba oyo nyonso ba omona mutatambusa ba stabilisateur na tente na Koweït na Gambela. Ezala oyo nyonso batambusa ba tondeuse marque ya noir ya d'Europe ya poto. Ils appellent ce $70. Tondeuse on eza na takisinga na eza molai. Vous avez 8. Na eza 8 tondeuse. Donc c'est dire na oyo sala na oyo ça doit récupérer. Donc c'est ayaki po bomanga libela. Merci beaucoup. Merci papa Issa salon. Avec la jour namona aso bato baleki basali mo eloko mo boye obengi bango baye namoni ba pel bo zela bobenga to si émission ba député soki mo muto asali bo abeleli président honorable aye o soki na au grand prêtre aye ndeko za na besoin kaka zo salon na ye kaka ezonga na musala musala sala raté ana besoin lo musute salon kaka muto ko soutenir na ba tondese muto ko soutenir ba ndeko musu na ba église ba lo basoma ya za na besoin kaka salon kaka depuis 94 ti lelo 94 salon wa uti kikwiti ya bundi yemo na moko bana 7 na sala pesa sous numéro 080 député ya mo amba pour les ba grand prêtre babel tala makamba ko soutenir ndeko salon na ezonga pesa numéro so ba ndeba sengeli ko benga ba ko bengo ya pas tout si pesa ka numéro 084 oui 32 20 536 084 32 20 536 soki eloko yali obengi so po mono koleka na biso awa to obenga ye pour soutenir ye salon na ezonga parce que azotambola avec ba problème na mutu mais to senga za na kimia bobenga na numéro na ye s'il faudrait vous soutenir ye beaucoup soutenir ye rapidement. Merci beaucoup Ndeko Célestin. Merci papa Issa, merci vraiment maman muke to senga na pasteur Jacques so moye za tant tozonga so na mutuka na salon. Merci papa. Je vous en prie. Voilà, messieurs mesdames amis fidèles téléspectateurs de Canal King Télévision.